Wengi tuko na kosa kama ndiko hae drone na ndiko oni kuna makamera iko na nini nyingine ndio kuna kitu mwana sasa tuko tuko fasi moja nitaka mkamia Musa geuza kwanza nitaka Musa jo nitaka drone imeshaanguka hapa kuna maparashute na nini motere ndio kuna nguruma sala ndio na hapa danje mimi nenda nyuma mtaopa wende tuko na wafada washafika kukaa kusiteni na wengine kupale tunaola navo kacha na rabu. Bonjour, bonsoir, fidèle internaute à Tindika Télévision. Vraiment, merci pour la vidéo de sur 8 ans. Et à Koyambo et Talibassan, on a biso, na katia Tindika Télévision. Merci à partager, peut liker vraiment l'émission de biso. Le tout en Mboka Saint-Thomas, tout ça miné awa. Na plateau na biso Tindika Télévision, tout sera toujours tout ça la analyse. Ndenge toujours to message ko sala bino na katia Tindika Télévision, na kopé sambote na Saint-Thomas, mbote mo na Mboka. Mbote Sephora, mbote na balandi nyonso ya Tindika surtout bazalaka très fidèle quoi. Tout ça on a déjà. Vraiment. Merci na babos na komba papi qui est na refin qui sombe wazali ba kolo chaîne Tindika Télévision. Na bosanité mon vieux Lucas stage Jésus na 4 à Londres, mama Jinda ya Kaimbe fito député na 2023 tous allez toujours kozela maboka kufungama. Mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo ba be pa ne ratarate. Moi na mboka Tomoni tata école Félix toi Tshisekedi asali discours naé tomoni discours naé l'équipe vraiment qui toko makasi tomoni vraiment a pesi à saisir toi simbi mo ba point mususu et CPC pena ba yimboka réaction non d'abord par rapport ya discours naé oyamba ki ngondeni. En tout cas très personnellement discours ya président jusque là ils ont continué au salle sabato bele analyse. T'as eu le but que yo CP là qu'on a belé ba CP na bangote exacte que balandi na bango discours na profondeur mais déjà il est déjà Félix KCP ça a été situation avec ba Dédé à bois qui on soumis au boy na boy donc mais moi personnellement na yebelier lobby na qui courage moi ma casse c'est parce que voilà maintenant nous avons un vrai président du Congo qui défend les Congolais ceux qui vous amaillent les thé au commun discours on a le rôle à lobby le côté mais bah concerné venant la minute on a eu sur bazar attention tout le monde a bien appel à la solidarité face à nos frères et sœurs pour la maison les Canadiens est non à la guerre mais plutôt privilégiant la diplomatie, restons vigilants face à l'ennemi, habitons soutenir totalement FRDC. Donc tout le monde peut saisir pour moi à moi makasi quoi. Alors si comme moni ba dire wana ba musu bazwa ngwa faiblesse. On le veut la solidaire ba frère. Parce que nous avons ba frère moko boye. Bandima ko tata ba Rwanda ba ya 23 ngoya. Pour bango ka ba mona kana bango Félix te. Parce que ba frère wana nde moni ba hypocrite banda discours wana leki ba politicien moko bonga na ba baza na perte de vitesse parce que après 2023 ba ozana na bango te. Na minto ba yeba te to le bateau ba baba. Or en français to le ba qui ne dit que mot consent. Ça dit que leur silence et là qui si combien ils sont complices. M23 ça composé kana ba Rwandais te. Les politiciens belés, les Congolais, les députés, la plupart sont des hypocrites, ils ne sont pas avec nous. Mais notre président est avec Dieu et est avec le peuple congolais. C'est là où moi je suis très rassuré. On a eu ça belé et on a le balanga pour un Saint Thomas dans le balanga avant. Fatim Tarolia Kagame, Fatim Tarolia Museveni. Ndenge ka na ebisaka batu. Ba balanda maintes fois depuis 2018 nous avons eu ça que Fatim Taroza la président
ya République démocratique du Congo bafinga ngai baboya ngai batalaka contexte où ezaka na tana bazamona grandeur ya Kabila Joseph bazamona na grandeur est-ce que bazaki ko sous-estimer Fachi et lelo de Fachi alekaki président dès le début mingi bayebi ba message en 2019 de janvier février na ba réseaux sociaux très particulièrement na Facebook tozako isabon boko mesana parce que rora bazaki ko consommer discours il y a un ennemi de la République à la personne de Martin Fayulu bazaki isabon no azan nommé et consommer ces discours là vous savez isabon boko mesana parce que il est le président de la République et les autres surtout calculer nombre ba meseni batika ba wana musumuki na minute oyo ezana ba congolais belé pendant que Facha za kolo bana bango ba banga ke so amekolo ba guerre to biso to taki ba ronde ba moko to mona ka ke ba moko ye kagama ko taki biso puisque basi ba bangisa ki bango na Antonio Guterres un escroc de pacotille ah mama na ngai ata ko dio moko est-ce okondi ma pena ke le voisin banyangala kata mo ba bundise pa na bino ya panzaka sangolier ya yekaye pour protéger kutu bino ma ça ba tu nyoso ke o omoni bato wana bana minduki moko ya makasi eza pona ko démoraliser bino vraiment eza pona ko bangisa bino solo ko la to kana ba congolais bazaka aza bien sûr des pères et de mères mais ana virus na venin ya ba étranger kotaye ai na propre frère na Félix malinga ngani ba étranger mais wana ba congolais bazaki trop sur mona ke chef d'état par rapport à discours on loba déjà loba directement to déclencher guerre mais ba moni chef de l'état ina discours moko moi kimia ko apaiser batu ko consolider batu moni te mo mboka bande ko peut-être elo bande ko zila ba moni ngote te bande ko oui mais peut-être ba tente parce que c'est bien bokan sera président ou soit des fois babilo ko et tout na makanga na mona neti bato bazwa président kaka na connotation ba ebisaka bango ya tangate ça dit que quand il parle personne n'arrive à saisir ce qu'il dit tu sais ce que bato pour réfléchir sur le président c'est quelqu'un qui est très éveillé qui comprend beaucoup de choses par rapport à nous wana bato na bete la ko masolo ke balingaka makambo sala maselo ba imer na bango on dirait ce que président ba ki lobby ke guerre yemba mo akoti Rwanda et pourtant mingi bavandika na bandako na bango mingi bavandika na bacoin batu bazana kati ya front to bayebi réalité vous savez c'est une guerre et ça lokola lelo tozo nayebi ke comparaison eza raison te moni bitumba ya Russie na Ukraine en réalité eza bitumba ya États-Unis et banda pe loka ba j'ai en fait comment période ouais eza bitumba ya États-Unis na Russie eza bitumba ya Union européenne na Russie mais si les l'honneur est au boy États-Unis Union européenne na baloba te ke basala guerre na Russie batika na koloba ngote mais les faits sont là biso déjà tous en la guerre tant tozo bunda na M23 boka sera to bunda kana to bunda kana na Rwanda bolingi ba ko déclarer bino guerre ngona munoko nini non Madame Kosekate, je suis très sérieux avec ce que j'ai dit. Vraiment? Parce que au moni ba congolais mususu nde na lo ba mikolo évangile ngai soko monité kondimate. Hein? Mais soko moni pe soso là. Vraiment. Tous les rencontres au président qui est na Nairobi, à na ba Luanda, na ba Nations Unies, lorsqu'il veut parler de cette question ya est, bon moi la représentant M23 ya ezalaka nani? Muto ya rapona ko solo la makambo président alobelaka soki ba lobisiko babio président okutana na Joao Lourenço baloba délégué o ya rapona ko répondre na place à M23 bon mona ezalaka nani Kagame ezaka Kagame siko vous voulez comprendre dans quelle langue tozalaka déjà na guerre toi na guerre na Rwanda on vous dit mobilisation générale ba jeune nyonso bosala ba mouvement ya ba résistance bokota bosarole na FARDC pour nous défendre pour appuyer bango. Vous comprenez que c'est pourquoi? C'est pour la première fois même. C'est pour la première fois tous à la conscientiser de la manière oyo. À part bato baleka ki bazaki na ba discours moko tete puisque ba moko tente de mensonge quoi. Puisque ba moko ba ba complice. Mais non madame, je te dis des choses vraies. On a papa mboso ese bango ba quitter. Oui, mais de comment papa na ngana kati yote aloba ki papa mboso apparemment ayebi bato wana. Pourquoi est-ce que jusqu'à ce moment to bimisi to ba bimisi bato wana te to ba dévoiler ba face na bango? Les jours à venir et la sombre pour na bato ngo parce que okaki président lobby
ba traître nyonso faut dénicher bango hypocrisie on esili biso na yebisaka ba congolais belé met fo na continuer ka ko répéter yango Félix Tshisekedi aza rebelle te aza pe mwana ya rebelle te faut vous comprendre que on a lo ba place wana Félix aza rebelle te aza pe mwana ya rebelle te atikala pe kozala alliance na batu ya AFDL te a coopérer te asala makambo na bango te bakolo ba carré minier bamusu babima ba colonel bamusu babimaka ba général bamusu babimaka ba lieutenant ba major na minute basi bazonga ba civil balata ba tenir ya ba leader basala ba parti politique bango pe opesa biso ba leçon ce sont ces gens là ce sont les complices ba donneur de leçons moko epola ya lokola tovandi meto solo na no boy omoni mutu FCC moko ya zo dénigrer président ma boy robetela bino lisolo ke bato basala alliance bato bayaka na FDL les abango vraiment tango FDL la bandi bango bitumba na nenga RCD Goma tango toke na Sun City bango nde lelo RCD Goma ezalaka pa na bango na FCC tango ebongwani ekomi CNDP ya Laurent Nkunda tango baké dialogue amani oyo bota lelo mouvement ya M23 bato wana nyonso oyo ya CNDP na balaka na FCC parti ya M23 obo monaka Bosco Tanga na komelaka général na mboka oyo ba politique na bangwana ba kota na FCC siko bato FCC wana mutu ba memi so na buzobo tuto alaka na ngo ti lelo to koma na ba problème bona ba très infiltré partout ti na niveau nyonso siko moni bangwana kilelo ba va no o moni Félix asali ba kota M23 Félix oh non oh ateki mboka mais non ba ça peut-être ba génération bana mikolo pour ba sala tout que pour bano ba yebaka na bango makambu te basala nyonso ezaka nelo komonga na inela bena bato afdel sangisa CPP PRD TFCC lelo naka nelo komonga na inela bango salanga jikemo ndenge ba yele so inversion de valeur congolais akoma ko boya ni ko réfléchir omoni ezala bato amozo amamande oui omoni ndenge la sekalano baka mo le kaka PR moko boye moni ndenge ezalaka beti titre moko boye mais contenu na kati mutu a conclure makambo nyonso kana titre. Ce que Congolais a Jarwana. Actuellement, beaucoup de Congolais, quoi. Baza ba Jarwana. Baboya profondeur. Au monde venu ba même mamakana o ba clôturer bunaga na bandimi. Ba bimi ba fingela nga présent à mort. Ndenge umona ba yebisa baono ba teki minembo, na éviter lelo minembo ezaka na Kigali et comment na Gisenyi po banda ba teka ya. Voilà, on dit sikoyo. Donc toza peuple moko boye. Et c'est qui est aberrant, on a la caméra dans cette histoire, qu'est-ce qui fait que tu préféreras ma solo à l'Okuta? On a des questions, on a majeur, on a mis tout dans la mambo canabiso. Jamais Congolais, ceux qui va essayer de camboire solo en dimak. Donc, politiciens, mon lelo a essayer bino boy. Les lois sont bino boy. Mais bien, on dit, mais kaka. Ngai, n'a commis. Quand je parle de ces Congolais là, je vois vite trop Martin Fayulu. Le bail c'est non. Félix atambola kana longi ya Kabila. Martin Fayulu vous avez ça ba Congolais. Après Martin Fayulu a baptisé Suna Kabila ngo. Basangani su au bloc patriotique. Nani akosa nani bena. Nani azokosa nani. Parce que a comme la France 24 ba tenir sur combien non Kagame mutazaki apesa Tshisekedi du pouvoir. Mais non Martin Fayulu okoko ça va congolais tiwa azo continuer ko ba petit siko na ba jeune Afrique azo continuer toujours ko le ba point de presse que yenda zara président eli et tout donc... oui mais soka ngai na ko pese conseil na bato bazala ka sima Martin Fayulu mikolo soki bolo ba Martin Fayulu président eli bo soka na président eli te bolo président eli na Facebook ça va bien parce que nulle part au monde tala ngala mona mutu moko na mboka oyo personnel était Tshisekedi. Très convaincu que celui qui a été élu a prêté un serment. Non seulement parce qu'il a prêté serment, n'a pas de membre qui a fait décider à Zongue. Avant de payer l'amboka, on a moni un grand dirigeant à l'époque occidentaux, à la personne de François Hollande, à l'époque président de France, à un amboka oyo, Kabila otoka, Kabila anaba, sbir nenyo soya. Il y a sécurité. Kabila Hollande. Mais François Hollande a rencontré Etienne Tshisekedi. Awa. Na qualité toujours Oya Zako Mbenga président.
Mais ce qu'on a eu tout nara banda Martin Fayulu ça bino ka président bon mona ba pas président ni ya pays ni même temps bi mara na bamboka libanda même o bayaka na Congo busu bon mona ta mo ka gebetele tout busu mona ta mo ka raisonner ko yamba madame pouvoir ka ezaka ka o lobaka na batuti pouvoir ezali osana ko incarner yango même quand tu prends les gens sans que tu as le pouvoir ezali ko la tango mana na obeta déjà na ba 2017 2018 n'expliquez pas que le président de la République na mboka oyo nzamba lobe rozala Félix Tshisekedi je le disais parce que je savais tu sais parmi ba critères na mon premier critère Félix Tshisekedi tant papa na kufi atika ki secrétaire général adjoint à UDPS ça dit que Kabundi secrétaire général et Félix secrétaire général adjoint mais donc comme ça ngai ezaki et Tshisekedi d'état président, il y a un rassemblement, parce qu'à l'époque, c'est lui qui incarnait toute l'opposition. Il m'a dit président na bango. Balider, nous sommes Mike, Bangungi, Bantindi, c'est lui qui était leur président. Mais je vis tous ces leaders-là, avec leur parti politique. Balobi, Félix Ndaz à la président et rassemblement. Nalobi, non, Félix, secrétaire général adjoint. Parmi Batu Fayulu Nakat, Katumbi Nakat, j'épargne Vital Kamerhe plus Kazagi na rassemblement te. Azalaka na été. Mais oyo nyonso batikali. Tous ces gens qui parlent, bango nyonso simaya Félix Tshisekedi, président et rassemblement. C'est lui qui avait incarné toute l'opposition. Après, liwa ya papa na ye. Mais na parti politique na ye moko azana nous secrétaire général adjoint. Voyez-moi un leader. Vraiment. Moi, mboka tomoni troupe ya Kenya, comme kibiso awa na kati ya mboka. Ezali eloko ya malamu ya omona ete, bazali toujours ko soutenir biso, réaction dans tout point de vue na ezali par rapport d'abord ya arrivé na bango a na kati ya mboka na biso. Parce que ngai na yeba ki président Félix Akosakate. Mais j'avais beaucoup regretté. Ndenge bandeko nanga ba ya ba pandisa ko ba journaliste, je cite Stanis Boujakera, les lois correspondant à Jeune Afrique, Aïe Saka Batouke Bakenya Baroyate. Mais lesquels en aïe? N'avez pas faut changer à Komanini, je ne sais pas. Parce que vous avez des Congolais qui sont là que pour nous. Dans cette émission, les gens Congolais, ben nous mon abangwa et belé mami pico. Matin, midi, soir, il y a travaillé pour l'échec à Félix. C'est Koko Sana Koko ça. L'okuta là, ce qu'on aurait battu. Bamusu, c'est Koko Magé, non. Batoa, Basodan, Baroya, Afrique, on a des tabaya. Baya créer des zones tampons. Bako bundisa na bango M23 te, bako mitia na katikati, so bango ba yeba mitia na katikati faire des sekoto yo, M23 koto sko babi Félix ko kende dialogue. Vous êtes spécialiste hein. Voilà problème maintenant mu Kwantombo le fils du pays et le choix de Dieu et du peuple congolais. Donc na moment yo na conseiller ba tebele o baina Félix ke ko bossa na likaya bu ambassade te na bidoma ezala pemeli po tension et robanda rosala permanent surtout les jours à venir. Mais guerre moi mboka toyoki bonanga na tisiko ndenge réseaux sociaux to pa internet on message toujours koyoka kuna ba récupérer te tozo ebate de comment le big guerre ezali koya ezali ko kita malembe ti to koyoka bazui ba goma bazui ba kisangani ti yoko comme la biso a réaction non par rapport ya dans tout dossier oh to pe makambo ezali koleka na este ya mboka na biso ndenge ozali komona lire makambo ezo kendele o mona ondeni na mona que tout ça la victoire eza kala mingi te ndenge na otaka ko longa guerre biso to kolonga guerre ah mama nalobi na o to kolonga guerre na ndenga mukete bato bakokamwa yango na lobango déjà to kolonga guerre ndeka ba pekisa biso to na ba bando ya retirer te tout kolonga ndenge nini ka biso na biso kande to za otondeni dernièrement temps o yamba nga na ebisa que ba congolais belé ba vanda po soki M23 récupérer mboka ba panzi sang soki fare de se récupérer baloba kate ba kasindi to ti ko récupérer est-ce que baloba na yo eyo kanate ah ba koloba te ba ko beta li solo te. Alors, nanga ça mutazo azo zela M23 ya Tikishasa. Qui a kolemba loso ndenga ba yebisaka ke mate fa le président li meti lelo. Ba bi entre FD les LND ni guerre banda pe karaboy loka ba jemi ko. Madame j'étais là. Yo so ozala kitenga na la kitango Afdel là ya. Afdel au vrai sens du mot, il y a terme normal babundate. OK. Tout ce qui est là, mboka. Boya na bino, nous on était fatigués avec Mobutu.
nous on réclamait leur arrivée. D'ailleurs, c'est parce qu'on croyait qu'il y a un autre frère qui est là-bas, qui était Kabila, qui nous a menti quand il a libéré, donc, l'AFDEL est venu avec la bénédiction du peuple congolais. Et par exemple, le Royaume Sayo, avec la bénédiction de l'UDPS qui était parti, il y a opposition à Makassi, où il y a déjà l'embissaka régime à Mobutu, et d'ailleurs, AFDEL profitait, soka aya na bamboka, bato azako tia mingi ba gouverneur de ka koma na mboka na fois comme tout monde UDPS a tia gouverneur. D'ailleurs, ndé entré à, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est début à carrière il y a Shadari. Shadari azaki membre il y a UDPS, na entré à AFDEL yango batiaka ye gouverneur na AFDEL. OK. On na côté Maniema wana. Pour ton info hein, c'est ça les gars ba stade, ouais, yeah. La poignée maman. Ndé début né ya kikabiliste yango wana, ça dit que ce sont déjà qu'on avait débauché. Donc l'AFDEL est venu avec la bénédiction du peuple congolais qui voulait que Baya. Même 23 ba un problème sérieux ba ko yate. Au moins la raté ba RCD barula biso faut que tout na papa wendo tozangi ma isolo to likolo ba nyangala kata c'était ba to RCD. Mais ba ki kokote la biso na couloir ya dialogue intercongolais parce que taba na ndenga minduki to tumba bango kata bango na bana nchangu. Na biso so kaka histoire wana. Madame, pour ton info, M23 bazana nous côté bazana mais na biso talaki 2 jours na est kuno moni congolais na télémé ke nene na frontière ya Rwanda. C'est pour te dire que to moi pe la Lubumbashi ba mouvement M23 ezali Rwanda. Siko yo peuple congolais ni akendo sepela toza la ba esclave ba Rwanda biso penda ba congolais boye. Ba Rwanda ba sakana ki na biso parce que ba dirigeant liboso bazaki ba travailleur na bango. Musée Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila parce que ba uta na Rwanda ba uta na AFDEL. Parce que Musée a rejoindre AFDEL ba créer quand déjà ba tuti ba Rwandais. Musée ayeko bayeko benga yepo atambola na bango. C'est pourquoi au départ avec les porte-parole. Mais Musée a trouvé Joseph Kabila déjà na Makiti. Donc on est un groupe ya batoyo qui n'était pas venu pour délivrer ces pays, mais plus pour enfoncer ces pays. Mais ces pays sera délivré par Félix Tshisekedi avec FARDC, avec le peuple congolais. Et puis muto chapeauté bango tout. Bon mais ça repère ça ba ya ba carré minière ba biloko na nyonso ba misa non déjà. Banani ba mesa na repère ça bango. Toto lo bani kasi mboka na biso ti ay koma lokola eloko moko ezake ba ye ba toki ba minéré ba teki. Coucou les aussi la récréation na nyonso ici la maman. Bon, makamuso mona on mikolo roya. Président Tshisekedi abimaka mkoso abika sala ka discours moi 6 minutes. Na mona pesa ba attention ba comprendre ba belle ba côté. Orengi munduke boma FCC na la mke panza bango. Il a fallu que tout compte quelques jours pour tout se rendre compte que FCC venait d'ailleurs. Vraiment. Au monde n'a tolobi boy. F comment F soso. Et comment F soso. Et si ezalaka ko to sauter tikala kombo te. Yo ni ndenge biki to na boka keno moi ça kufa kombo ne mte tikala na porte ka po bangisa ka bato. FCC comme na onde on a léger comme FCC. Mais sikoyo aliro to kene na ngo eza sikoyo to zo kende vers victoire finale. Et victoire autant to kozwango ndenge na lobi na yo. Et cause à la victoire, il y a peuple congolais, et victoire, il y a Nzambe, parce que Nzambe, à tout ça, c'est Thomas, il y a Sikoyo, à côté du Kambwa Est. Toko beta bango, toko récupérer tout. On soit bigazan et l'eau, il y a Congolais. Et puis, on récupérer bord, biso. Oh, mais États-Unis, les gens ont condamné Rwanda, Farafar. Bah, à côté là-bas. Il y a le Karamara, à côté, est-ce qu'on va vraiment côté, est-ce qu'on va vraiment poite. Bah, on va vraiment poite, biso ba congolais toko kangola mboka na biso moko. Toi on a besoin Poutine te. Toi on a besoin Chine te. Toi on a besoin États-Unis te. Biso na biso to compter na biso moko ya moni. Président lobby mobilisation générale. Na réussi pété. Na lobby na yo ke ba kozala ba partenaire tozala ba relation bilatérale entre ba pays. Mais to boy muto ya côté na biso to ko bunda bitumba na biso pe to continue ko bunda pe to bunda ka déjà a to kanga ba Rwandais na baboko to akina ba russe na ba américain na ba chinois rien to aki biso moko. Moi je te jure kanga ba parole émission ba to ba bomba ngo bien eza émission ya yo na lo bage ndenge na bisa ba na 2017 nga ba to so ba benga po ba bisa nga no makambo lo bage eza ya solo batu baza ebele ba ndeko na diaspora ba o na lo ba na 2017 comment lelo o pe la ba na 2019 2020 ba papi kamwa si bande konanga ba ebita na lo ke para ba binda ba be ko humilier FCC ba to ba ba blague ndebe na lo ba ke Kagame soka renyaka po Félix azoka na pouvoir ti Félix ndazo vider Kagame gaz ka ndé bomoni Kabila lelo gaz ezaka sauté je vous mets
au défi il y a on a eu ça va congolais belé non sambela nzambo za la vivant. Oh Kabila za suna gazete. Ebeta. Kasi Kabila ne babiye mo M23 en personne. O boko kangate boko si bateti. Voilà, siko biso mikolo to kanga ba traître. Oh. Ke ba hein? Qui on ba dozi la boka. Na lobi boy, ngai na yenga la lobi gaz ici là. Mais na lobi que non oyo nyonso za traître. Eh, avant le CP summit. Mikolo to ba nokanga so ba kutiena makambo ya M23 na nzoto mama. Ngana ko samba te, yo na ngai to vivre. Vivra, verra. Tout ça là ça c'est tout ça la vivant. Tout ça bio. Biso tout ça la vivant. To mimone la poise à la tricage te po. On a déjà prophète Moïse Nyenge là. On a même le prophète Moïse Nyenge. Voyons le bagage makambo. Prophète Moïse Nyenge donc table spirituelle lenda. Ba pasteur ba prophète belé ba flatter ba solo le kota Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Biso ba ya on a le bagage. Ya mona kitangwa Hérode tanga ba boma tous les bana mibali. Ayeba kitege roi ngo Jésus avant d'akanende na ferme côté bagenda ko bomba. Ba vrai bateau ba battre la pouvoir rambo na pouvoir à Fati. Ba bateau ba na ba église route à église à Mukie. Yebana te. Yana on impact te. Merci mon. Si comme on est mingi ba saka ba plein wana. Ba flatter na moli wanda mbese ki manango. Moli mo sekima. Maman, président lobby mobilisation générale. To poata ba traître. Asengi na batu nyonso ba église o bana parce que to bana kotala ba na ba prédication na ba qui sont avec nous parce que so ozali pona ekolo. Kolobele ekolo to kolobela ba pinga mboka wa maman là ya pasteur mona a dasuka kama be na église na bi non je vais parler pour le Congo dit on n'a pas d'autre patrie dit tu m'interdis de dire ces choses. Vous croyez que c'est interdit dans l'église? Je vais le dire parce que ça les ma belé les ma patrie parce qu'on avait battu ba Congolais mikolo yo. On dirait ba Congolais moko ya ba yo pied donc ba to ba boya na ba comprendre ba venir ya bien. La vie politique en beaucoup comme théâtre ba ki pa on soute. Moi en bas to moni dossier tel justice Jean-Marc Aboun, to moni masolo na e jusqu'à ce moment to mona ki procès na e ba reportage ki ango mais to moni encore une fois de plus ces acquis programmés je crois le lobby. Réaction non d'abord les ani pour la justice et puis par rapport à makambo tel Jean-Marc Aboun. Non comment puisque na nga ko makambo za la justice te. Je crois que Jean-Marc Aboun il a un juge naturel. Oui, à Oyoka, moment à procès. Dis-moi, tu sais qui est bon, c'est quoi? Il a un procès. Voilà. Et je crois qu'il a beaucoup de révélations qui vont nous révéler. Surtout, il y a des sambons qui sont boutou. Et tu vas en être en veiller, jour pour na yoka. Par exemple. Tout le monde la cour a refusé. Et ça qui est prévu pour les deux. Tout le monde la cour a refusé. Ça fait partie à méandre justice, madame. T'inquiète. Le procès aura lieu. Zalande vivante. Le reste, c'est quand même en colo. Pourquoi vous êtes agité? Total a procès à diffuser, tu vois sur la télévision. Même le procès à caméra, vous allez pas reporter. Donc, naïvité, vous voulez quoi au juste? Il y a un lobby que ngai na lingarate ko beta, na la ko flatter batute. Moi, j'aime blesser vraiment les gens avec la vérité. Beta formalité. Té. Na formol ça va me faire quoi moi? Na formol ça na ngani. Na bona ko ça na ngai. Moi je sais que je peux recommander à Jean-Marc Aboun ezali que alura va vora makasi ba défendre pour la justice. Il faut avoir de bons avocats. Bas à la capacité ya ko défendre aux à la quitter tous à la liberté provisoire ou je ne sais pas moi. Donc c'est tout ce que je peux lui demander mais pour l'instant je laisse tout. Pour la justice, DG Asnel, Nini, nyonso wana mo bakangi ba msuba zo kima tozuka ba voyager et là on a tisiko qui no maîtriser en té. Mais to linka élection. Madame. To linka élection. Ndenge ngana to tika mokili oyo. Et ko za mokolo moko te olamuki na pongi beaucoup tika makamuto zaka très bien zati. Et ça mamso elandaka ba processus, mamso elandaka ba procédure. C'est que moi je refuse ça que tout sur la ba émotion. Tout ça dans le sentiment, tout ça dans le mère, il faut se péter ça. Non, moi je ne suis pas dedans. Moi je suis pas dedans. Moi je défends mon Congo. Et c'est ça ma contribution aussi pour le Congo parce que j'aime mon pays et j'aime les Congolais. Et le reste, c'est ça, ma distraction, ma sentiment, ma humeur. On n'est pas dans le blabla, on est dans la réalité. Tout ce que je conseille aux gens, d'être vivant, d'implorer les bons dieux, d'être vivant pour voir tout. Avant c'était... Mais les discours quand même ont changé. Maintenant, on atteint un procès. Il y a eu l'évolution. Alors, bravo
pour l'état des droits. Merci ba ndeko balanteko vraiment comme na suka mona mboka maloba na ngambo na yo oketoka bwana na yo na plateau na biso. Oui, maloba na ngambo na ngai, merci mama Sephora, merci d'abord na Rifé qui sont bena papi qui est batike na biso occasion to conscientiser ba congolais belé et la kisi ki bango pe bazaka na bolingo ya Congo na ya ba congolais parce que ezama kamamboka na bango. Soki le roi bazaki le roi ba businessman moko ebele to mona ka basala ba chaîne na bango ya makambo mitakala ana bezaka ba vina mbongo na e bêtise kaka puisque moni biloko wana ne sala ba vie ebele na internet c'est quoi bango ba comprendre bena côté ba uta côté mutolo e uta donc na remercier bango mingi na ba congolais belé baza mititude baza na confiance d'abord il y a chef de l'état commandant suprême il y a FARDC na la police na ba service de sécurité garant des institutions et garant des bons fonctionnements des institutions nettier vraiment. Et puis, et là, comme on a ça va congolais que guerre au bon la guerre à Félix, c'est la guerre à congolais parce que tout ça sous complot international, le fait que ton di marato yamba ba Rwandais na nenga ba FDLR, ndele le so mo le que le so ba kamera bo moni bo FARDC na FDLR. Ti ba coller FARDC na FDLR eza ba Rwandais, ba Hutu ou ba kana pouvoir. Et j'invite batunyo so bazo zo roi ba blague Bochape Makelele qui à quand communauté internationale, cette fameuse communauté internationale a recommandé pe dialogue inter-rwandais pour voir Yakigalina ba FDLR parce que les FDLR ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais. Et lors des génocides, qu'est-ce qui prouve qu'il y avait que les Hutus qui avaient fait les génocides sur les Tutsis? Est-ce que les Tutsis n'ont pas aussi fait des génocides sur les Hutus, puisque Banana Bango Tina va RDC va massacrer Bango suffisamment. Ça, on ne le dit pas. Quel est ce juge? Quelle est cette juridiction qui juge que côté mon comme côté Msoubata la kate? Comment nous les Congolais on peut nous coller les FDLR comme si comme va Congolais? Ça, je suis vraiment. Et puis, et le but présent là, Balak Sebisona nous, Mboka Moko na Rwanda, oh ba FDLR va terroriser. Balak Sebisona nous na Rwanda. Ba Rwandais oyo ba FDLR ba bomito ba tumbi ba mboka na bango mais pas de ça les gens. Donc je ne sais pas s'il y a encore des aveugles même parmi ba congolais ngana ça bango non ba kende kozo nani so ya Jésus na potopoto ba tchape na misu na bango rapide parce que la misu pas ba mona bien puisque na mona kaka ba mona ka place mukuse ba mona ba tumbe ba to mona neti banzete. Oui, makambo na Bible. Ba ça non Rwanda mtoza attaquer so avo on a yes quoi on déclaré guerre tendengeni. Nous c'est que on va mona neti banzete. Pourtant tozo bunda déjà na Rwanda parce que à toutes les négociations c'est Kagame qui est en face de nous, c'est lui le représentant valable de M23. Mais on solo bo Fati Fadaka déclaré que guerre. Bo guerre on bo bunda mana c'est tout bunda kana banani. Mais on combat les Rwandais, on arrête les Rwandais. Suivez dans les tweets OK, Rwandais moi ont regretté 1300 Rwandais ba koufi. Dernièrement quand on a bitumbo bomoni oh ba kufi ba soldat vraiment rwandais oh ba mo ba rwandais pe ba komi pe kolela puisque tous les Rwandais ne sont pas d'accord avec Kagame et ça excusez ça ba riche ne sont pas d'accord na Poutine. Il y a aussi ceux qui veulent la paix et qui n'en veulent même pas et ça le rôle la fatigue boye tellement zaki ko tambola na discours ya paix na ya relation de bon voisinage. Il est traité aujourd'hui comme un naïf. Et alors, Bozaka César a évité, il y a une faiblesse. On a recommandé qu'à la Congolais que non, Bobo c'est l'évangile dans l'Aïté, Soko monité, Kondimate. Bolingo ya Congo, na ya ba Congolais. Bobo Sanaka, Maloba Nanga Ote, Ezali Bonzambe. Vous pouvez négliger Tamie, mais je vous l'ai dit quand même, parce que moi je vous oblige à vous aimer et à aimer votre pays. Merci, pour ça, c'est une obligation. Merci na Biyumboui, merci na Mike Lusayadio, papa na monte, merci na administrateur ya Tindika, merci na batu nyonso bayebi Saint Thomas na minicho bazaki ko landa ngai, vraiment vous allez belé puis à madame mon cœur Niclette à Santo Thomas, maman na bana donc et tumba oyo tokosi sango kino yeso akoya. Numéro plus 243 89 510 39 59 plus 243 89 510 39 59 et n'a rectifié le romo moi en États-Unis je crois il est Jarabato Balobaranet il place à El Balobara R alors on moni
makambo kobenga musée Laurent Désiré Kabila très traité oya salagi yango pe Facha salagi na rappeler que comparaison za réseauté Facha rebelle te musée azaki rebelle Facha tika bazana maki moko te azela ba ko benge po ba ko tchai président na RDC musée a été amené pour qu'il soit installé président na RDC pour que ba Rwanda va envahir biso. Donc c'est très différent. Ce qui Facha bengaki alobaki ke banyamulenge baza bandeko na biso ezalaki terme moko codé na cadre que baza bandeko na biso africains, ce sont de nos frères africains. Soit le Kagame mon frère, c'est un frère africain parce que nous sommes les Bantous et sont les Tutsis. Batuti c'est une communauté eza ethnie bazanga mabele. Mais nous sommes les Bantous, nous avons nos terres. Donc ba ba bundela mabele ngo kutake Batuti akozala lobi azaki na Uganda aza Ougandais. Akomi na Rwanda akomi Rwandais. C'est la même chose qu'on nous fait aujourd'hui. Donc ils étaient au Rwanda comme des Rwandais, ils viennent en RDC akomi Congolais le là. Ba Bisi Makara, ba James Kabarebe ba komaki ba Congolais awo. Et l'air to bengali bango ba kezo ba poste sa responsabilité donc James Kabarebe était chef d'état-major général ici comme Congolais. Na vaya na Congo na ba musée azaki ne Rwandais azalaka pe Ougandais na kala. Puisque na Batuti ils peuvent rester dans plusieurs pays, bazaka na première nationalité bon baluka ba mabele. Mais biso ba Batu to raja na ba mabele, c'est ça le nœud de la guerre. Merci vraiment mon mboka vraiment merci bande ko blandi vraiment to komi na suka émission télévision za ngonga mon mboka. Merci Nabili de cause temps et à partager peut liker vraiment basson na biso bo s'abonner massivement à Tindika télévision beaucoup à la jamais déci merci na Biyumbu Yazaki na sima caméra na réalisation tozali na Mike Luzaya Dio quand on vraiment tout le monde a mis que les koya bye bye